Bandeko na ngai na mesana kopesa bino mbote journal lelo en tout cas bobeti ba ko malamu ya kolanda magazine Océan émission na bino bo oyo ezalaka pena muzino ekotaka pena muzino masolo vraiment na lakaka bino parce que c'était prévu que mokonzi ale kalobi mais lelo tozanaye quand même il a accepté ba lakina ba occupation belé tozanaye sikoyo na kati ya ndako yaye to ko salela émission oyo bolimisa biso eza na plateau te Océan il bino ke aobanda kokita 2 fois par semaine na ba terrain na zande na mabele o to yeba kopesa bino ba vraie version des faits oza ebela ko na biso na pesi bino mbote ba mama na nga ya mwanda na Congo Central ba o ya maviokele kuna bosali ba club kuna na Pointe Noire na Brazzaville na Gabon boko la na biso na kati émission Océan to pesi bino vraiment merci mingi parce que en tout cas ils ont encouragé biso tant boko benga boko pesa ba conseil et ça est tel c'est que vraiment beaucoup la nabiso en tout cas journal lelo tozo yamba ko nabino coutumier mukolo mabele chef Patrick Muke Moloni aza nabiso na kati ya plateau yo ndenge tolaka ke bino tokosolola mayetali makambo oyo ya babitumba oza entre bayaka na bateke. Et puis, tokotalisa mokonzi ya mboka likamuni esengeli asala nini po maye o etali bitumba wana esila okati ya mboka ya biso parce que danger Kinshasa a courir danger ya makasi. Merci beaucoup na koyamba chef Patrick mokonzi mote baba boni santé na telemaka parce que bono bozaba ko bakonzi na biso ba yimboka il faut bayeba yo quand même. Kombo wana Patrick Muke Moloni et lingi koloba nini oza mokonzi ya groupement nini ya village nini bon ngai papa na nga komelaki Muke Ngapama Ngapama na yaki ngana obenga ekoko azaki groupement Mikondo papa na nga wana koko aboti tata na nga kokoloko na nga akomela yaki Ngampama donc pouvoir na biso toza Mikondo ya mwana mais na Mikondo nazali chef coutumier village Tolingana coordonnateur ya groupement Mikondo naza na kati ya groupement Mikondo oyo kamba na chef groupement André Montard oza chef groupement nanga na kati ya groupement Mikondo c'est ça donc Mikondo ezozwa espace nini Mikondo bandi banda Maya Njili banda Maya Njili oyeti na sele sele ya kinkolo ya place poiza place Mikondo esuki donc mabele nyonso wana eza na maboko na biso en tout cas et tokoloba boza bateke to baumbu bon toza baumbu mais bakolo mabele kati ya ville ya Kisasa en tout cas na mwa kotalisa muke bayimboka boyeba ke ville ya Kinshasa e banana baumbu na bateke bango nde bakolo mabele ya Kinshasa biso nyonso tu toza bauta nde toya koya o nga naza kinwa oza kinwa soki oza kinwa il faut ozala muteke soit ozala moumbu wana nde tokobenga yo vrai kinwa mais biso nyonso na muluba na Mswahili naza kingani touta tozala quand même na botosi ya bakolo mabele mokonzi tosola nano muke na makambo etali secteur na yo ndenge nini bana na yo ya mabele ba ko vivre ndenge nini bon ko vivre na village na biso ko vivre na bien mais pas si mingi kaka bandeko na biso olo tozelo ko moko teke umbu oyo bandeko so bayaka bakoboma même na bana na ba viol donc pas si mingi ezaka ya mwana lisolo oyo ya bayaka na bateke e banda ndenge nini limolela nano bayimboka bayebana d'avance fallait koyeba bat na batu baza na histoire na bango ndenge bakoko na biso batika bakoko na biso batika Kisasa oyo Kisasa eza baumbu bandeko so bateke baye bazui plateau bateke toza de betotom muumbu muteke donc toza eloko moko biso baumbu toza kati ya Kisasa bateke bazui na kati ya plateau bateke mais na communauté na biso tosangana toza tokoma eloko communauté teke tokoma eloko moko bandeko na biso bayaka bango bazali batakwangu
eyebani banda ba frama banda ba koko so batu na batu baza na limite na bango. Lelo ke kamusa biso ezana bateke ba bala bayaka. Bayaka pe ba bala bateke babota pe bana depuis kala to vanda to moyo loko te. Ba koko so bazaki ba kwenda to moyo loko te. Mais lelo komona muyaka abano ba muteke. Ezana loko moko ndena landaki mboso albeza makambo ya CC. Mais animaux là sont des malamu te. Biloko ke sala mo ekomi politique. Lelo to moni président de la République basali ni union sacrée balobi élection ezali. Élection ezawa. Puis c'est bato ba voter bateke batanga la société bakima bamboka na bango école sala kate ba compagnie ba pavu bato ndu ko kolona masangu esala ma société élection yango banani ba voter kuna. Donc pana biso attaque ngai na chef coutumier na mon élection za nango te parce que ezali il fallait que le gouvernement soit dans kimia ou les cas na kati ya plateau bateke. Ce gouvernement soit kimia te pe de ça nga pasi au mona to bitumbege bunda mana kati ya ville Kisasa. Pe na ba arme lourd et go beta. Ah, makamu ya etali ba coutumier comme ils sont na ba arme na kati. Eza suma ba musu ya ba arme ngo bazo yango wapi? Yango wana VPM na monaki tant VPM bazuye ayambaki soit iza sur zombie pana ye omonite ezana l'aventure jour oyo VPM asala remise épouse zombie aye comme aye bien dans sa tête na bitumbe bunda makuna aye akosi VPM na ba posusuki ya ni la pesa qui est tout ça mais to muso ka VPM ndo azui lelo oyo mama ba tekena ba keke sila mais lelo comme ça grave ba boto même na jeep la police ba bomi le plus c'est 30 la policiers ou jana oyo bakufi la butu ya lobby na mboko soko leki okoma oleki nguma na susi ngai oleki nguma ba womi 30 policiers pe ba botoli na jeep ya la police et ces gens sont ba ya ka bateke ekomi ki rébellion. Pourquoi gouvernement a résolu ko la blague gouvernement a la blague mais ayeba toza na kati ya ville ya Kisasa pe bitumbe bundama to ko surtout quand même biso wa lobby Kisasa tombé na ba acte qui passé 0 mètre plus de situation ezali ya mboka na biso un bateau mo watie kombo mobondo bako bo mabatu pe basala bango à l'aise ba pe chef de l'état message na PCO na PC ministre de défense na PC pe VPM alongola zombie na biloko ba otindaka yende mutaki ndoko provoquer ba guerre wana kuna pe alobi bia ba yaka wana inda mema bango kuna donc yebe zombie azamu yaka to azamu yaka mais na ndenge toyebela histoire mokozi Patrick Oloni Olimbisanga histoire ebetama ke no bayaka bali bazwa mabele ya bateke baboyi nde bituma wana bimi ekomi lisusu ya ba elongwa ba macheti ba lance ekomi ya ba arme boyi papa ye moko zombie akendaka kuna amona ba minduki bandeko ne bayaka bayako pesa ye na balance roquette bazwa ngo wapi eloko comme ça mboko shitise yate muto ya bomi mutu botiki ya botambola kimia aye abimisi na miso ya batu balance roquette bakopesa ye zombie bamagi bakopesa ye zombie ba arme lourd bakopesa zombie bato babimisaki ba arme wana basambisa bango wapi auditoire yemona te bato komi na ba arme le même monsieur bakoboma batu bakotambola na zombie na ba jeep na kati ya ville bakeba na ba plateau tout ça lelo toko bawa bakangi na bateke mususu pa zombie atie bango na mutuka ake na bango wapi mais mboko oyo tokokamwa chef de l'état alongola mese zombie na biloko wana aza pe chef coutumier te aza chef te bon bokozi na bino bozala ngo ndenge nini betela biso na masolo parce que bino bakomi ko funda bino ke oza ligne ya famille wana te oye mbala moko s'imposer ba pesio ba mikanda o comme chef coutumier et comment ya bongo ezala bongo te toyebi te bamboko basalela yango biso pouvoir na biso ya na famille très bien famille ou bien tata kufi pour pouvoir coutumier malgré la matriarcat mais ba kolo eloko so babite tokopesa mwana biso bakopesa mabe yo mwana ozwa pouvoir na bitumba ndelo to moza na mbongo na yo tata kufi yo moko mitie chef ozuba soldat ba civil te pouvoir coutumier la bongo te pouvoir coutumier soki ba pesa yango pe soki na chef akufi te
akufa après famille evandi baserge bapesi mwana intérim ya 3 mois après so bamoni 3 mois baona mutu bakopesa te babakisi ata 2 mois après 2 mois baye kovanda basololi bapiso bamoni mutu akopesa pouvoir ye mutu wana basali remise de prise na mutu asali intérim ndenge pouvoir na biso ateke umbu ezalaka. Ah bon? Ezalaka te. Eza vraiment organisé. Eza organisé. Tant famille resala acte. Bandimi yo basali acte PV à famille. Yango na PV à famille, chef de clan a signé, famille se signé. Après ba PC un chef groupement. Chef groupement a confirmé oyo pouvoir pas clan a PC. Après clan groupement komeli groupement mboka na ngai na moni clan boye ba pesinga chef boye azala na kati ya groupement na ngai groupement c'est a confirmé pouvoir au famille sanini et PC. Après groupement comme sur deuxième minute ya komeli groupement c'est na lingi na installer chef na ngai le groupement ça kosala autorisation oyo ba ko installer nini chef wana a confirmé en sali mikanda groupement ça pesi tout ça de ba installer yo ba pesi au drapeau pour ce que la muta l'état ba pesi au drapeau famille reconnaître na mboka tel mutaza chef mutu tel famille pesi ope l'état sanini a pesi mais l'état ya na sima makambo nyonso ya famille après famille moni l'état. OK sikoyo awo tokomi komona o mutu abimi ye moko kaboye o na sa chef mbala moko akomi chef non wale za te kasi bato bane ba zombie mboka kala ko za chef te mutongo asa chef mboka ni mais ya bayaka bon biso do yebi asa chef te ngai à part na ngai na yebi zombie asa chef te na yebi ete asa chef na yebi te ba eza pe na bayaka mususu ba oleka na ba tefu ba bi non asa ne chef te so to ko ba beto yebi po bayaka wana mususu wana pe malgré le to kabwani za mususu pe oyo to vanda na bango to ba pesa so information zombie wana za chef te zombie aji mutakabila na yebi yango te azali mutakabila zombie na ko pesa ba image zombie afinga même fati na fille d'ici to za ba image zombie afinga le président so o azali le fati zombie afinga ye basala émission même Molière ayebi yango aza na ye aza quartier azaki quartier yebi ataki quartier mais to yebi ataki chef coutumier te. Bon est-ce que pouvoir na bino za kapena kisi to ba kisi sila pouvoir soki ba kisi sila za kisi na nte za na bloko bokoko bokoko o kisi za ndenge mususu soki pouvoir na biso ke sila ezali pasi pona nini chef coutumier akoki kokota hôtelité chef coutumier akokota hôtelité chef coutumier soka respecter mibeko chef coutumier akokoli eloko te moi ça na règle alia mais le biso awa na kati kisasa ego salam chef akomokota hôtel chef alata subla maki mo quantité chef akomwa musicien yango moni bakoko bakosilika bakozwa ba pouvoir na biso wana soki to respecter pouvoir bakoko bazalaka na ngo mais lelo même bayaka na bango basaka lelo basaka na ngo te comment so basaka bayi bazuso faible à partir de respect sur couleur ne pouvoir te pas to komi na mbongo to komi na mituka to mona pouvoir wana zeso loko pamba biso ba tata so ba boti so moni ba tata otambola wala ta liputa na ye donc toujours ça na ngo place so ok mais lelo tala plus ba chef nyonso ko mona ye ba faut que même mutuka na longola bilamba ki mokonzi okoyi bato wana za chef nde eloko pouvoir ebebe yango mais tokosenga kaka nzambe na bakoko basunga eloko pe te ya biso po tozongela na kutimi na biso. Très bien. OK bandeko na ngai na mesana koyebisa bino numéro ya mwana ekoleka bokomi message bendi tokoyamba bino problème eza te composer kaka koma message tokopesa yo réponse na yo ndenge toye na mboka oyo ya Mikondo et par Kumu mokonzi ya mabele Patrick Mouke Moloni alimwela biso comment est-ce que bitumba ya bayaka ebanda na ndenge komi mikolo mokonzi otindelinga ba image moko na tali yango ki passe na motema on a respect ya ba téléspectateurs nanga na kola kisango te na koti yango te bana nanga boko tsabotia image wana te parce que babomi bana mike bakoti na plateau ya bateke babomi bana mike bana wana baza pe na tina nini basali bino nini
makambo na bino komiti na bana bokata bango bitu famille mobimba mokonzi ata bino moko eloko oyo gouvernement omona ngo biso tokolela butu moi le mo moni tala bana wana bayebi nini bana babomi basali nini bayebi nini babomi famille mobimba papa babomi bana babomi so yebi sanga ese muteke na muyaka bakolia so esika moko te ba chef coutumier bakokata ye mutu biso tomona nano ebemba chef te makila depuis tozalaka mais tokomona muyaka kati chef coutumier mutu akotambola nango aza na l'aise mais nyonso wana bapoliticien bayebi makambo bakosala loba nano bapoliticien na eza polele mais bayebi mboso aza président assemblée aza muyaka toke na etape ya chef de l'état aza muyaka tokei na bato mosusu oyo boyebi bayaka mais pourquoi énergie bakokanga yango te pourquoi énergie so bayebi makambo oyo te mais fo bakanga énergie oyo bato bakokufa mais awa mais conseil kaka nakopesa même bato ya renseignement ya chef de l'état bofongola misu makambo ekeleka na plata bateke botalela bapoliticien te bino nde bobatela mokonzi bino nde bomela mokonzi barapport bokita sitere bosala banquête na plata bateke lelo tokoloba awa babomi plus 30 policiers bafamille na jipe la police ekine ebembe basundele bombe na kati somo tro ndeko na nga eza somo so moko leta azali soki moko ya leta azali mais soki bacrie mobondo ndenge na este bacrie bamai absolu kisasa ekomi mobondo sécurité chef de l'état eza wapi maison civile bamona makambo oyo te maison militaire bamona makambo oyo te aner deuxième en tout cas bamona makambo oyo te beminable bino bato ya renseignement chef de l'état boya na awa na plateau botala ndenge bato bakokufa chaque jour chef de l'état botala na zombi oyo eloko opesaki ye mpe opesi ye na basoda ya juillet bato batambola na faux chef akoma entouré basoda comment zombi eza général même du général bopekisa kotambola basoda ebele bongo te zombi akotambola na prise escorte ne koleka même ministre ya défense ah bon le même zombi afini chef de l'état pesi ye confiance mais non mboko bato nyonso bakomaka bato ya bongo ayebi soki na fingi lelo bakopesanga bakozwa mwa lipa soki okobenga ya lipa ezalaka te en tout cas bayi mboka mokonzi ya mboka mbelela wa mboka wayo parce que awa bitumba eza pembeni ya capitale toza déjà na Kinshasa plateau abateke na Kinshasa ta bakomi koboma soki eza vrai ou faux na yoki sango moko ya bisu moko balongola na Gombe bakeboma bato moko quelque part babomi bango nyonso bon nazo vérifier nanu nazwa vraie information pona makambo ekomi makambo mabe bato bakoti bisi bakokende destination moto afongoli car yewe nazokita na bato bisika azokende bayebi te babomi bango bankete esalema biso toza bapanzi sango biso tolobaka yango tokobelela tolobaka pamba te toyaka na mabele ndenge toyeboyi tokiti epa mokolo mabele chef Mikondo yeyo ye na plateau bateke eza musika te baza ba voisin baza ba village environnant ye wana akobelela bangala balobaka soki omoni ndoki belela biso pe tobeleli fongola l'œil elle est bon pona mayetali bayaka na bateke c'est trop grave otika kolala ofana na basalon na bino VPM ya intérieur outi kokota na monde bosalaki ba cérémonie ba chef bazaki wana tomonaki bafo ba chef mokonzi koloba ba fonte mais tozali bayambaki bango pas mokonzi mais aya babe biso wana ya bafo ba chef mais bino bosengi audience tosengi tolembi même chef de l'état place olobaki chef wa Mikondo naza chef coutumier na groupement Mikondo oyo ekamama na groupement André Montard biso tosengi audience pas VPM ayamba biso comité teke umu ayambi biso nanu te tosengi audience pas chef de l'état tolobi chef de l'état ti lelo oyo ayambi biso te mais zomi oyo baboma bato chef de l'état ayambi ye kiamvu oyo alokuta pe parce kiamvu oyo vrai kiamvu azali kiamvu batambola na zombi faux kiamvu chef de l'état ayambai mais mpona biso bateke papa toyebi te chef de l'état tona problème na ye biso bateke
papa na biso Kondo Tshisekedi bakundi na mboka na biso bakundi awa alali awa bakundi yo boko batela ye toko batela ye na bakoko na biso vraiment mais bato bakundi butata na ye te baza musika kuna na bandundu ayambi bango mais biso toza na kati ya village sasa chef de l'état ti yamba biso te toyebi te bon bokomela ye bon papa vertem ya intérieur yamba bakonzi ya mabele tokomeli chef de l'état ba maison civile tout ça toleki na ba clan ba TV chef yamba biso mokonzi ayokaka litoi moko te yamba biso beteke umbu to explique yo parfois koyamba biso okopafuso koyeba te okoyeba mokonzi ya mboka ti lelo ayamba biso te soki mokonzi ya mboka na émission oyo atake ngai chef coutumier nasengi ye abengisa ba chef coutumier teke umbu eza na intérêt na biso nde tokokufa biso nde bana na biso bakotanga te na plateau bachef na biso bakati bango mitu baarme lourd tokoki baarme bato baobunda nango kuna nani akopesa bango chef eza na toza baimage ya baarme na tondolakisa biso na batv mpo mona d'avance na sepelaki eloko moko tosala mawa bandeko mosusu ya bachef coutumier bakendaki komona meme onise boni babi mokonzi ya mboka akoma yamba biso te gouvernement tala kende oni kende kobatela biso kuna bato bakokufa toyebi te soko oni soko akende kuna donc soko omoni population alembi boye eza pasi soko oke na plateau même yo me kaka alongwa alekanse lekoma ta na même na mboka moko soko kokoma ngo babomi major ya la police bakati ye mutu bakati ye loboko ese commandant la police ya ville amoni yango te ayebi yango te major azali na destination ya ntango awa ya ujana akei bakati ye mutu bakati ye loboko ese commandant ya ville ya la police na biso général Kasongo akomona eloko wana te mais ayebeza eza na kati ya ville lobi kolala kolamuka eza makambo mosusu bokotika eloko bato bakuzala baarme lourd vraiment ministre ya défense yeba deuxième est yango ekomi na plateau bateke ntango président nome ministre ya défense toyebi mbembe azolembe si so guerre ya plateau bateke yo moko mpe oza na ndako na kati ya plateau bateke na maluku vraiment en tout cas luka énergie ya makila bato ekataka nano biso bachef tomonaka makila te zomi bolongole na commission wana azali faux chef bonda bandefu atie te bozwi jeep ya sika bopesi ye azwi moso ekeko mwa bavanti atie liboso ya jeep ese zombe eza chef mpe chef de l'état yambi ye facilité moto afini ye mpe moto ayide azali main gauche ya président se président soyo nani Joseph Kabila mais lelo akomi apres gauche ya chef de l'état makoyamba zomi moto afinga zombi afinga papa na biso mokonzi ya mboka oyo lelo toza na ye oyo Fati Beton zombi afinga ye tokotia baimage wana eleka ndiki zombi afinga so amona yango te mais lelo akomisi ye akomi wa camarade de chef de l'état ye akoza camarade de chef de l'état gouvernement kopesa ye mbongo akeluka pe ye akoke susu akosala bavanti aotinda bato ye boboma puse ye mbongo apesaka ye mbongo eza bavanti akomi bilanga so le mpese moto amoni mapata kozwa esa oluka eloko ne katana pe aza muyaka oyo baboma bateke bozwi muyaka bopesa susu kende otia pe esa kotia pe mpo ni commission basalaki te bateke bavandi bazwi mpe bateke oyo d'avance mambo ya minduki ya mamukutu ya biso ya chef coutumier te l'état ye moko azwa charge nano ya sécurité ya kobatela bapopulation baboma kuna soki esenga soki mpe ekoti nde tokosala soki ekonti bayaka na bateke tovandi mais pour le moment na makambo oyo zombi kende boye sala boye nyeti toboyi yango gouvernement ye moko azwa yango na mise à garde gouvernement aza basoda gouvernement aza bata renseignement pourquoi bakotika mboka boye en tout cas merci beaucoup balakisinga ke minute esili nasepeli makasi bayimboka naza na dossier moko nalingi na dénoncer mokonzi olimbisanga nga émission na ezalaka bongo makambo ekosalema na ministère ya mine eza mabe makasi bolingaka mokonzi ya mboka to bolingaka mboka oyo te détournement bakangi bato moko na ba kilo ya or $400,000 tala bavalise ba minéraux bakonzi ya territorial wana balaki pe impliqué na kati bakangi bango
tolandela dossier wana malamu mais bisika kilo ya oro wana ekei toyebi te mboka na ngai na besala na nga bokangisa ndenge bolinga bointimide ndenge bolinga mais mpo na mboka na kokufela mboka bisika 24 kilo ya oro wana ekei toyebi te $400,000 bolokoti ekei wapi naloba te ezomona elimwe bokangi bato bayibi mais biloko bayibi emonana te bawana nde baza bayibi to na suki wana mokonzi tala kamera na nga dernier mot eza nini dernier mot napesi chef groupement na nga André Montard mbote très bien napesi coordination sur groupement Mikondo ba chef nyonso coutumier ya groupement Mikondo mbote merci napesi bourgmestre so ansele mbote trop jeune makambo na oloba oyo napesi pe honorable papier piana mbote kota zali tokosenga ya na ancien bourgmestre ya Maluku wewe les honorables l'assemblée na provinciale vraiment en tout cas zali vrai leader to asa yamba batu nyonso vraiment napesi mbote pe bino bayini oyo ya mboka na biso bosunga chef de l'état même oyo bayina nyo sacré batata wana oyo balala bapungi wana chef zala bango ekenge na batu wana bayaki bapiri kabila oyo embela kabila totondio nanu te bamusu banguluma banguluma babi totondio nanu te tokamwe na bayembe bazalaki wana mais biso ba jeune botika so pona non ngai d'avance nga nazali na donc politique na yebi yango très bien pe moi sinanga asa na politique ngai oui namonaki boza bato afdeko bon afdeko boko tasika toza na kati ya kokoto na kati ya ndako en tout cas za kati ya ndako pour vision na bango eza malamu etambola pe na ba vision na etambola ba vision na biso en tout cas to sepe nango toza na kati soki tokoti te tokolobela bateke ndenge nini vraiment bakokosala biso motete akokota na politike te bongo bango bayaka bakoti na politike ndenge ya bongo bato bakodirige pe mboka bango wana lelo mpo bazwi bakomi bapresident assemblée bakomi bana baministre bayaka nde basaka na biso mpo bape bango force mbongo bakozwa bakoyiba na gouvernement bato basomi ndiki bapesi bandeko na bango ale po bongo bateke wana mpo élection ezala te bazalaka na mandat na bango wana élection ezali avant esalama chef de l'état ayamba nanu biso pour tosukisa guerre eza na kati ya plateau bateke. Très bien. Message ya suka yango. Merci beaucoup. Tosuki awa bandeko na ngai na toni bino botondi bozaki bela ko landa émission Océan to kutana lobby même chaîne to landa programme na biso soki bozana ba question ko koma beaucoup comme la biso tozawana mais émission ko landa et kozala émission moko spéciale na koyamba ba savant africain professeur Bilolo Mumbabinge Wakaluka aza égyptologue muto ayebi makambo etali neti ba chef coutumier boye biso to uta wapi to za ndenge nini a uta Allemagne aza awa na koyamba ye professeur Kalamba Sapo oyo aza pe moko ya ba savant akozala na biso ancien directeur ya RTNC Mulumba Freddy akozala na plateau ba mituna na bino nyonso boko mango Charles Onanga Cameroun na koma mukanda alobi le mettre le silence sur les holocaustes ba ko boma ba congolais mais communauté internationale na ba congolais bango moko bazokanga monoko to le belango to silisa yango nde na koyamba bango to kosola na bango. Merci beaucoup na équipe technique nyonso chef Patrick ngana longoli chapeau na ngai. Merci. En tout cas merci ndeko journaliste pe mbala sima oyamba biso na ba chef coutumier nyonso ya groupement Mikondo vraiment na chef groupement la biso André Montard vraiment oyamba biso to sala émission na kati ya mboka na biso to kovanda to solola et ko sala nga plaisir to kutani mbala sima ciao.